Pour ça, tu as Denis les autres, on a net hier, il faut que tu aies balèze, la famille, on a pas pasteur. Alors, c'est l'émission. On va attaquer au Pamba, attaquer. Quand tu dis maintenant, Luka va débattre Yakima. L'homme prudent voit le mal de loin. Nti ya sumukini. Mukili esumuki mabele ya Kongo eza ya kusumuka. Ezopesa nzambe kanda. L'homme prudent voit le mal de loin. Makambo na zolo bezan. Capital surtout, je m'adresse au président de la République. Heureusement que ça chrétien a reçu la décision à l'Obana été. Mais s'il a besoin que va changer Congo, Félix Tshisekedi a droit de signer l'ordonnance de fermer toutes les églises, même aujourd'hui à midi. L'homme prudent voit le mal de loin. Pourquoi tu limite l'élection? Parce que budget à élection, et ça budget mon co, et qu'on aider bisoba entreprise sous se fonctionner. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais c'est quoi Tchangou? Mon collègue dit ma président ya moi na Tchangou. Vous attendez Martin Fayulu à cause que moi na Tchangou. T'es à cause ça? À cause ça? À cause ça? Boulangerie n'est ni na Tchangou. L'homme prudent voit le mal de loin. Tu comprends la ce qui te y place mon aïe to zone aller. Mais comment tu as la vérité na Nicolas Costa. Aïe Sabiso. Abia man petit moi utani kili. Abomanga. Abomanga. Ali makamandego wana bando bangote. L'homme prudent voit le mal de loin. Père Cody, père Gérald, Massana Zalaga, ma enfant intime ya Bassam. Non, encadré. Bassam, oui, que Bassam a bango. Il est là, comment on appelle 50 ans, 52 ans. Ok, il est là, ça l'a rapide. Oh. L'homme prudent voit le mal de loin. Tant que tu es pas qui m'a bangando, bang crocodile, banine, et ça bana qui m'banse. Ba good father bana kimbanseke na balabala matondo ezatene pona za njilwa nalo bagenjili muteza le premier te kimbatsaga muteza le premier bango te le matchu yango na benga batu misuba yuma. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier bango. Mbote na bino nyonso partout besoin partout dans le monde dans balandaka tout le la vie. Merci pour la confiance, pour la fidélité et puis na bolingo oyo bopesaka biso bolakisaka kosala biso ya kopartageaka ba vidéo ya tout le la vie ya kozalaka toujours na biso ensemble yango pe esalaka force na biso ngai Joël Matoko le sénateur à vie de la presse na présentateur pour na bino ekoli parcours. Mbote na maman Véronique Lendo. Mbote lisusu na Papi Gento de la vie, mon président, mon coach. Mbote lisusu na bandeko na ngani so Patrick Landou, de Max Mayas bino nyoso ba mbote na bino. Merci na ndenge bo salara toujours bolamo et puis bo participera toujours na tout le de la vie. Alors tout ça sur na man maman na ndenge toujours to solo là. Biso to salara émission tende na bisara bino na to solo là. Makambo o ezaka nyoso le kana moki. Yango biso to solo là. Alors to ko beta masolo na man maman. Man boni. Kimezali na ngolo ya mfoluzi kimbango kimezali na kombo ya ba envoyé nyonso ya tata mokili ya likolo na se ya nord sud est ouest mais biso topesaka toujours valeur na biso na est oto ke kona ya est ezali ma kona ya kimbango ya ntongo matondo ya liboso topesi pai na. Voilà, merci to bandana so masolo na biso na bosa na bandelo na ngai te ba mbara biso awa Agence immobilière moderne de Kinshasa, AMK, la lumière. Donc, Agence immobilière moderne de Kinshasa, la lumière Yamboka, donc AMK en cycle. Place on a DG Christian, Wondo 5 étoiles et pourquoi pas na Def Gelor qui boum de bambo qui n'a bien place Bozali. En tout cas, bon contacter toujours agence Oyonde bon mon sport zoleka. Bon benga vraiment ça na besoin il y a service, il y a marambo banda pour le pont pour ça bien. Alors man mamona to solo là, ma solo Mboka na zongi mo mkesima émission to sala ki to mona kitango chef d'état zaki na zaki malade na hôpital kuna na mikili ya poto. Batu mingi bas souhaitaki que Fachi akufa
suite au moni bato baloba mingi banet ba bokechu wayambo ba souhaitaki ki akufa mais yo oboyaki président de la République Faci akufa. Pourquoi oboya otelemela ki bato? Matondo mingi ya liboso biso tozavuma, nous sommes des Rastaman. Am Rastaman. Nous avons parlé toujours trouf. Nous avons parlé où il y a vérité. Voilà. Nous avons parlé où il y a injustice contre injustice. Nous avons contre le système où il y a visé dans le Congo. Que le Congo est comme centre du système. Il y a déjà le président de la République, ils ont été besoin de conception de la politique. Ils ont toujours déclaré chaque fois qu'ils sont tous apolitiques. Nous sommes des Rastamans. Boyana Wabia, il y a un bino, on a été que Rasta politicien, on a parti un tel, parti un tel. Non. On a parti mon côté. Mais, on a dit comme tous les représentants légal, Nabiso. Il y a peuple devant Zambie. Ils ont la tête d'affiche. Au président de la République. Nous sommes obligés, il faut nous respecter. Nous sommes obligés, il faut nous assembler pour nous. Nous sommes obligés, il faut nous faire une longue vie pour nous. Pour avoir un objectif où ils ont pour nous biso congolais. Dans un moment précis où ils ont proclamé qu'il faut ça l'amour. Obligé, il faut ça l'amour. Mais avant tout le banon Makambo, nous avons dédié une émission au PDG Boss de Boss et Mamila. Moi, dans le Congo, où il y a Tongi Nakacha Gombelelo, immeuble Moko, ils ont vraiment ils ont tourné, ça vraiment battu les lots, où il y a moi, je suis là, Nakacha Gombezate, mais toujours moi, dans le Congo, il y a Munyanga. Ngam le baga comme la lar na vie. OK, on prophétisera pour nous. Na prophétisera pour nous et aye bien mo. Et puis à kabela kanga chaque fois surtout kutana comprendre ate oh tant on allait changer na couloir à Zénith ndeni job ndo benga ngamvundwa. Pourquoi benga ngamvundwa ngabite mvundwa za na lar. Mais maman God Mobo c'est que yo un jour au comme la lar ne ba vie mvundwa ou ba kengo wa dondo bana ba comme la lar maintenant na voix Mobo ezaki ata ya commerce. Oui, grand commerçant aza représentant ya Cogelec na kati ya République démocratique du Congo puis en Afrique centrale. Et on moni tiango toujours en avant PDG Boss de Boss et Mamila. Puis na pesi mbote lisusu na agence immobilière moderne de Kinshasa, AMK, na DG 5 étoiles, Christian 5 étoiles, Rondo, na PCDF, Gelor, Kibumbe, Bambote Sika Bazali, Baibike Baolanda Biso, na Pesimbote Nevala Ngindu, na Pesimbote Nanono Chaka Mpembele, na Pesimbote na Koko Bakemba, na Pesimbote na Koko Mpezo, Janine, na Pesimbote na Bakoko Nyoso. O bazana kacha poto bazolanda biso pe bazo soutenir biso et c'est momingi ya kolobana bino ete mokili ezana naître na phase biso bato toyebi tina nini nzambe aponaka mutu d'une manière d'une autre na banzela misusu toyebi pourquoi Félix Foazala na pouvoir pe toyebi pourquoi li Foazala wana quel que soit ba fabriqué quel que soit ce qui n'est mais ezaka ndenge nzamba tshela ka bato oyi bato musu nzamba komisa ba roi na mokili ba kata bato matete pas comme roi mais to sambela ba pisom na roi David asala ba bêtise ba marque moko donc na bituma eza pour na bundele ko pour défendre peuple naé peuple de Dieu mais soukala na comment ina peuple de Dieu c'est quelque part peuple de Dieu ça là a défendre que ba peuple ya mboka na bango ekolo na bango qui prophétiser que sur va sali objectif wana nyonso akoma roi aboma Goliath abunda ba guerre belé pour akoma roi mais ba guerre on yuzo mona wana yango kaka Félix azo traverser faut ba la kele liwa faut ba inaye faut ba modirier 5 personnes
Mais quelque part sur 5 personnes mo baza faut basambela zala balinga ça l'objectif mora bien pour na peuple na ye balinga ke marche na ye échanger pays balinga ke kozwa na ye peuple palia kango famille pelia kango alinga pe ke vie sociale ya ba famille na biso ya batata na biso na misana na bango sani e bonga batu mo su baza basambela po ndengwa na président comme ça batu ndengwa quelque part ezana batu mo boye o totanga tama bakombo bango be na posa président kufa mais mutu soka kufi nana otikala likola moninga ne mutu azate yo po kufa mais yo balakeli yo mabete pourquoi il faut que la président mabe akufa en dedans moko ezana posa ya objectif ya devise ya IDPC kokisama. Si par exemple la majorité a bazo mona mamozo kokisama te baza droit ko revendiquer peut-être c'est ça. Makambo ya revendiquer na mboko ezaba makambo ya eza. Pourtant ozo kamba biso te posa ba besoin na biso tangi wana mingi zo kokisama te le peuple mususu pe baza contre yo c'est ça. Non papa makambo na biso nyonso na mboko ezo kokisama te eza te pour la président de la République. Bobiso moko nano to bwakango omi peuple eza na racine na bonzambe te emona ka makambo ebele na mokili et souffre ka fort parce que bobwaki banzambe ya bakoko na bino boyambi banzambe bakoko misusu. Est-ce que tu comprends que les Congolais vont boire banzamba bakoko là-bas? Bayamba badie de balles. Yango zomona malédiction et gobandana nous na chef de l'État. Pour yépe ayamba les sous banzamba bakoko bapaya. Comment? Mais il est chrétien. Félix assemble à la Philadelphie. Philadelphie ça bonzamba na biso. Pasteur wana philosophie soki ya Philadelphie wana même message wana na kati ya Congo awa soki zongo pa Branham soki pa William Brown soki pa nani aya na wana mboko parce que wana nzambe na biso non pasteur na bino kiziamina o ya tei plusieurs années na Congo wana nzambe na biso non. Oh, mususu wana ba betaka ba bachaka na kasho ba bebisa na Joseph Kabila na. Continue plutôt. Continue. Est-ce que wana bonzambe na biso? Oyo mususu wana nani? Soni Kafuta. Ate ya kangi batu na kuena yi wana bonzambe na biso. Ba tambwe lukoki, ba baruti. Ba chapelle de Lushima wa. Batu na bino wana zotanga baba lezi na bino wana poso zo cha deni lezi zo mona ka neti yemo faut tia ba lezi ba bele na famille wana ba pasteur ah c'est le mission awa attaquer au pamba ya attaquer ko distraire na luka ba débat na ya kima ya sala ba débat na ba ferré na bata pam pam asala débat na ko mo ma Bible voilà. Ba verset kako eza na Bible aza la premier pasteur ba otumba na Congo so da bano tanga débat contradictoire et puis na télévision nationale ya mboka bango bazozwa espace ko leka na ba télévision nationale ya mboka pour ba détruire biso contre colère ya Nzambe soit disant que ba prophète des nations makamuni ya mabe bazosana na mboko bakonzi na biso bazwa orientation ya rediriger mboka bonzambe mutu ezalaka pa ba prophète balobeli banzambe bakonzi basani mokonzi asani atangwisi mboka na volonté ya tata mokeli ya likolo na se n'est-ce pas ça siko ba prophète yango bimpidique badultère violer ma femme d'autrui. Alors pourquoi le gouvernement a une solution de ma pasteur bazo sala Bolimbisi pourquoi tu point on a lipi na Bolimbisi to garder non continue Bolimbisi OK Moka nti ya sumukini
mokili esumuki mabele ya Kongo eza ya kosumuka ezopesa nzambe kanda parce que bato bino boyebaki ke bayambi liloba nzambe bathéologien oyo balati baveste bakoma forme moko neti baministre na bino wana neti baprésident na bino wana bapaster na se ya veste wana ntango ifina mene babe na bango ebomba maka ekokisa tata molimo santo ano monisa ngo na miso bato oyo bozomona wana eza moke oyo bozomona wana bato wana bazomonisa bino na basi ya bato babolumbu na bango ndenge azolala mwasi ndenge azosala babétise na yo wana ale bino bapeuple bozokontinue kaka kokende mpona nini boza domine l'esprit du mal bamvuta bino bakombola baeglise balokota bamakolo bamapapa na bino bakenda bakotisa ngo na nzungu moko boye moya okima eza te baregla yango oya kotikaka mabonza chaque jour nzambe asala opesaka motu 1000 francs 365 jours il y en a 3 665 000 francs congolais beta so beta na église on a 20 ans obacha mabonza po nzambe ezana ezai ba bia so nzambe azala na liboko muge bima gezwa bambambongo na bofrande na biso ndete tumba ngo te ndete sombela ngo ba veste te ndete sombela ngo pe ba ngombe te ba carte mais comme nzambe bimaka na ete mutu nyonso atiaka mabonza na ndako ya nzambe ifa tumbaka ngo na porte ya lupango neto na ndako ne na sani ya mbele nzambe nalingaka yo tro na tumbi 10 000 dollars tan voilà milingana ekende wapi likolo eke forme nango nuage nuage one esala nini ebeta nango mbula ekwei nayebi to sozo comprendre voilà mbula eboti biloko siko milingana nde ekwesi mbula est ce que nzambe azo milingana non ekesangana baniage eboti nango mbula esalika système ya physique aller-retour atome ezokisa négatif na positif tozwa pe mai ya komela soki otie croyance ke 10 000 dollars oyo natumbi nzambe azwi yango nzambe mpe azwi yango mais ozotia croyance okeke pesa yango mpa mutu so adizake mutu wana asololaka na nzambe mutu akozwa mbongo wana mpa mutu wana mais mutu wana akomi na chip akomi na veste akomosoma bamapango elandana mpo église ekufungwama bato baya tro ozokende kaka kotia yo mutu ozaki diba bato bamona teke moyuma eza kofinga non pour faire éveiller conscience sali grand frère nanga lekasu mutu kiteka papa na Gloria papa na Jérémie papa na Josué Boubala 5 étoiles grand conseiller soit man mamona merci na ba conseil na on a très intéressé à voyo kaka ba conseil na chaque fois you meza ko finga te you mezo la xake bala muso esprit na makambo na zolo basiko Quinois, Brazzavillois et Brazzavilloises, du nouveau à Kinshasa et en RDC. Là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. L'agence immobilière moderne de Kinshasa, IMK en sigle, 5 étoiles, Lumière Yamboka. Pour tous vos problèmes de location, vente et achat, maison, parcelles, appartements, concessions, fermes, engins lourds et n'importe quel objet de valeur, contactez le manager intelligent Christian Wondo au plus 243 89 34 00 975 813 16 59 80 90 17 83 699. Agence immobilière moderne de Kinshasa, 5 étoiles lumière en Mboka. Et vous pouvez sa lumière, éclairage dans le domaine immobilier. Parce que vous vivre dans le cadre de mon livre. Il y a un moment où nous avons achat,
location, vente, il y a des parcelles, des terrains, des concessions, des fermes. Nous avons ça discrétion. Donc, nous avons fait faire parce que tu protéger les clients. Les clients mini bazala exposé, baby kaye ko luka eloko balandi ba botoli mbo. Balandi ba koteli na ndako. Et on biso na cadre de modernité, tu couvrir les clients, tu protéger bango. Et puis awa au tambolati. Tout est là sur place. Donc, na téléphone, tu peux ça offre nous son on ça na machine awa, na télévision nous so pour na sur place na carte bureau. Donc, continue na bureau, ba besoin na nous so au monde ngo awa. Tu décider awa. Celui to bimi, tu se rendre dans la place et loko to poni ezali. Continue na mutu cannabis, OK, na kimionio so ne sengonio so za protéger. Et puis biso tu as 22 ans de carrière na musala. Respect à client. Notre adresse 18 avenue Kamina, quartier 7 Njili. Référence en diagonale du tribunal de grande instance Kinshasa Njili Saint-Thérèse. Email christianwondo@gmail.com. Capital surtout, je m'adresse au président de la République. Heureusement que ça chrétien a reçu la décision à été. Mais s'il a besoin que va changer Congo, Félix Tshisekedi a droit de signer l'ordonnance de fermer toutes les églises, même aujourd'hui à midi. Personne tout le monde est sous-son, soit disant soit disant à Balabala, 5 églises, 8 églises. Il a droit de dire ça, ce qu'a l'obiango. Atiki biso bana l'église, atiki biso bana ba pasteur, oh bazo détruire ba famille na biso, oh bazo détruire ba mabala ba, oh bazo détruire bénédiction ya pays. Pourtant bino moni se bino mutu bosale la nzambe na mokino, faut bosala makambo nzamba lingaka. Tant bozo sala le contraire nzambe, donc bozo maudire nzambe ko les quand même ba politiciens. Maintenant les politiciens ba sepela na bango que peuple na bango ba kosaka bango pour Félix ayebi ke ba pasteur ba kosaka biso. Ba mutu bazo lalisa biso ba réunion sala mavuna ba pesa ba pasteur mbongo ba kabula kabila banda kabula mbongo deni les alo bango. Bo distraire peuple. Bo distraire peuple, bo faire endormir les peuples. Diviser les premiers régner kangisa tatane indoki. Ba famille kabwana. OK ba biloko wana soki président na biso Félix ayebi ndenge parce que Félix ayebi que l'église wana ekosana. So pourquoi gouvernement ko zo solution qui na mambo nyonso ezolé. Ba pasteur ba sali mais gouvernement ezo zo solution te pourquoi? Gouvernement pour zo solution eza pasi. Parce que président na biso na maza chrétien ya Philadelphie. Ce qui a kangi église ou la pasteur na bango petit wana balakisa ki azo sala pité na mwasi ya bana. Mike Kalamba. Kotenga ngaba kombo woni suko ozomona batu ba mamango. Kasi tango la kanga ba kombo wana. Batu ba comprendre maman ke yeti. Azaka yete bongo basala na coulisse. Yekuta zui mwasi oyo abota déjà ya libala o bazwa ba jeune fille. Ya moké ya 14 ans. Il a dévergé à la voix orale, à tout dévergé na Nice. Un pasteur. Nous avons fâché na niveau nini. Bato sangi sama biso. Ba innocent. Payé que avancer ndenge. Oh président asala malamu akosala malamu ndenge ni po mutu apesa makanisa osala malamu eza nzambe bino basala nzambe soit disant que bino bosolola na nzambe bozosala bino mabe moko o eza vraiment que nzambe moya pesa ba politicien pouvoir ya mayele ya aider peuple na bango ezala te po ba politicien na pe bazachu na kati siko ya système wana ya l'église ezo couvrir bango. Côté moi vous savez yezo ko sala nzamba ko pambola bino moi oeza moi vraiment ya bénédiction na bino bénédiction côté baloba moi de prospérité
banda babandi oteyo procédure tango janvier novembre edi décembre mois ngoleki donc comme mois de bénédiction va changer terme Monsieur Balba ani épanouissement politicien peut qu'on a cessé à côté motion au non premier ministre fois longwa pour la nini asalagi ministre boy fois longwa asalagi boy ministre a monique non ba politicien baza combien baza 500 politiciens 25 000 pour natika na pouvoir bango pe bino kuna bozo sambela bango kuna bazo kabula banini bambonga ba motion na bango o Gentini fois longwa Gentini 4 mois là a bois qui na parlement pas vie mboso mbosa pa kabuli bango muri ba jonde bazo vivre na mbongo e ko bongisa onatra na mbongo e ko zongisa bata na mbongo e ko zongisa chanik na mbongo e ko zongisa sidérgie de Maluku na mbongo e ko zongisa domaine de l'Ansele na mbongo e ko zongisa foire na mbongo e ko zongisa jardin zoologie bango ba sa kaparanka bango moko pour peuple ngo alléluia la lisaï ba kateli ba pasteur ndambo ko ba pasteur pe ba sala ba réunion ba ki joie pe ya bango biso du côté le mamo buto boma biso ntiki bomi ba boulot ba père na biso voilà bomi ba conscience ya bana na bango ba biso ko génération na biso o ba lutala na miso mais partout on a ba ebi ko moni biso ndeto do lia balara Congo faut pas na biso ba liboso ya ba mibale o ba moni ke bazala ba nchika bien ba koti ba moko koto ba tanga ka ba nchiko ba ya ko maka ba président ba ministre voilà combien de petits présidents de la République ou bazana ko na cité intelligent na mutu. Mais moi, continuer Chikezate pour la Nini, université déjà inscription $500. Syllabus $25. Tata na bango bate kufa. Mama salara bilanga. On a très d'ailleurs. On a très d'ailleurs. Sidérgie de Maluku et d'ailleurs. Parce que bana wana siko moyen ba continuer ba Chikezate ba sali ba place ba cabine téléphonique. Basali ba place mo ke kaka ba whisky ba DJ ba ni concert c'est sur kaka na 6e secondaire ba tout mo ko suba na cité soit disant ba pasteur te mais basala kaka ba bar. Est-ce que c'est normal payer marché ndengwa? Donc nous devons commencer yako kanga d'église. So moni gouvernement zo kangela biso l'église te bazo profiter ne berero wana ba mère na biso ba sœur na biso bazo kende na l'église bango ba bomi ba boulot na biso to salani to kelo kaka moi c'est sambela mingi na mobali ne simba rati masambela ra trop parce que si a comment ozwa biloko pas pasteur moi banga le sou mobali ne zate. Mais ces gens là je vous dis terminer na roloba. Ce sont des bazars animés dans l'esprit sexualité moko ces gens-là. Voilà. C'est ça le terme. Tous ces gens-là qu'on appelle les pasteurs, ce sont des impédiques. Alors ce que moi qui ont marché, na batu ya nengwa na mokili, bato pia bato ba métier, bato formé car toujours repentez-vous que soit que de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui père moi mon là où tu sois baptême dans 99 ans. Et ça on dit que au faire fermir mutu au kanga ya ka epanabino. Epanayo voilà. Bato bazo créer emploi. Bazali bato bazo sala ki emploi ça na Congo. Bazali mais bazamu ke emploi bana ba créer. Bendier ba libanais ba pakistanais. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné vos postes de postes de commerce, vos postes de boulangerie, na politique. Politique en tant que vous n'êtes pas à la moutou, il y a peuple, au commun moutou, il y a moutou. Oh! Le ministre vous à la moutou, il y a moutou.
comme moi je suis sénateur, je suis de la FCC. Oh, comme moi je suis sénateur, je suis de la Union sacrée. Sacrée. Vous blaguez avec les mots sacrés. Hein? Il y a des démons une union sacrée. Ça, ce sont les démons. Avant de faire une union sacrée là où il y a les gens qui souffrent, il faut que avant tout ça, la union sacrée, peuple les autres souffrent. L'on a une souffrance. Excuse. Après souffrance, on a commis bénédiction par peuple. Après, vous voyez ça, la union sacrée. Okay. Pourquoi vous mettez le mot sacré là où il y a des démons? Vous n'êtes pas des gens normaux. Vous êtes normal. Là où il y a des démons, il y a des pasteurs pudiques, il y a des abbés sorciers, il y a des donc marque et tout il y a bateau. Et ça c'est quoi une classe ou à les peuples à besoin de bénédiction. Alors malédiction. Tous ça toujours na man maman on toujours bête ma solo toujours beau s'abonner massivement beau partager et vous ça la bien. Alors man maman raison pour laquelle peut-être on a comprendre aux obo ya élection ezala na Congo. Papa Zoé Matoko, vraiment, Papi Gena ebi pourquoi Tikina Kionga. Et ça blague terre. Ayebi pourquoi Tikina Kionga. Papi Gena ebi sona bina vanda na kini kuna ba boulot moi si bana. Amima na susu ngana zala na ngoyo lobena. Voilà. Na Tikilo Zoé Matoko. Bozana petit frère nayo aussi au boti na obengo petité mais après tout vous avez petit biso faut respect mutuel on est ça bato ba na poto mutu babungisi ba respect mutuel au moins de ko kekuna mbalamo e community ko ma yuzundima mabe moko ya mundele elata yo au moins ko komi mundelesisation otiki ki congolité mundelesisation kasi bamundelesisation oyo tede voilà okomi mundele okomi mpe na ide mpe ke mobali abengisaki yo na poto azwa ne 100 mètres yo tikala na bana voilà yo kasi mindele bakoprotege bana wana na butu atoza na poto boti na poto bazotala nete mitendo yo sepeli ndeko na bango atiki pale mpo yo fundie na mbila projet kendela yango wana tala ba 40 ya banana on dit matin ba botama na poto o kamwa na yo moko ndeni baza ko s'en sortir te pona nini bo mondeliser mutu voilà na kisasa wazalai ko to sa grand frère na ye vie Baudouin vie Jacques Dimwana ndeni ko neti vie Don King kulutu vie Théo Lubaki ndenge nini vie Jérémie Kabwiku ndenge nini mais au long la kid au beau salut no que vieux on va no benge vieux et comme ma wanduka ndeni wanduka José wanduka yo to benga wanduka kende ko ako vieux wana si vous avez mon yo be vieux mo neti jololo ako benga man mamona ndenge ni voilà pona ki poto kasi au beau salut balamo origine yo zo perdre déjà pouvoir ça que yo yeba OK André ndenge ni tu vas nous coopérer na binoté na kini ya bengo André ozo que mbala mo yepa comme beba siko na ndenga ki mundele voilà ndepe moi sino kaka comme beba na ndenga ki mundele ba pesi ba ordre moko boyene tazali kola mobali sange boye ba boboti pouvoir ezala na tata l'africanisme yo ondimi mobali azala pembeni note pona bakanda na buzoba tala ba divorce bozo konta bana na bazo kende wana matungulu na poiron te bazolia cerveau na kibokoko na biso OK soki tozongi na Congo bato bazo bebisa biso kibokoko na biso ba pasta voilà. Alors si j'ai d'élection ezalate pourquoi to limiter l'élection ezala parce que budget ya élection eza budget moko ekoko aider biso ba entreprise mosusu fonctionner pays na biso toza na pays te que to bimisa sous ba carte électeur c'est honte
Notre président a le droit de nous faire des cartes d'identité avant de quitter les pouvoirs. Sur place le président Tshilombo a président il y a éternité. Voilà. Asa président Moïse que babilo que belé auto père Joseph Kabila ko ko sala tena ba Bochab na ba Mova Sakana, ce sont des professeurs tous ces gens-là. Voilà. Pourquoi orienter qui président que les gens ont le droit de prendre une carte d'identité? Frontières zalate entre Kasai na Mujimai na Bandundu na nini ba Congo donc tous à la ini tout tika Congo na 9 provinces mais ba viona ba Bochab ba viona ba Mova Sakana ba Zarias azalaki ministre centralisation ba prépare décentralisation donc ba préparer qui déjà que non Congo photo tchango ba province belé 26 provinces mukolo to kabulango 24 provinces OK Congo eza proclamé que Kabwana ce que Kabwani bankulu ba fâché bisimbi bien toto bisimbi bien vita bisimbi bien maza bisimbi bien tia bisimbi ya mabele ya mopepe ya moto ya mai bakotomboka bino bozozwi la Congo neti bokoko nango eza franc-maçonnerie prima curia rosicrucien incankar hinduisme vaudisme non l'église wana ezokosa bino pourtant bokolinga bosala makambo na bino wana na monde intellectualisme quand vous êtes déjà inculqué des esprits de mal de vos sectes là bokoyeba te sikoyo ke bankulu bakofâché voilà bakofâché parce que bino boyebi te ke bango bakofâché mpo boza bamindele ndombe yango nga objectif nanga nazolinga nalongola président na biso chrétien Félix mpo alongwa chrétien président de la République il faut oza président mpona bachrétien te oza président mpona bacongolais et puis bato bazomodiri yo pays na yo eza bato ya babangomba wana bapesa yo babateme bato ya baeglise wana bachai maboko o bachai maboko bapasta wana makambo bazosala tata vangi ntoto yezulu azosepela nango te. Son Excellence président de la République Tshilombo Tshisekedi oza grand frère nanga ya Kisasa longola pays na berero yo oza nanu na temps ya kolongola pays na berero kanga l'église na korene kanga makia Satan ni tomonaki oya kitaki ke oh non bokomi vasi ko bana na po église banda fonctionner kanga vraiment l'église même ya yo ya Philadelphie wana kangango o comprendre grandeur ya tata mokili ya corona c'est ndinga ko faire marcher na cerveau koyoka mutu te. Vous avez pas de conseillers, ce sont des mauvais, des Judas Iscariotes. Les leçons battu ba Yini Kabila, Joseph Kabila. Et ça pour l'entourage naie. Les leçons ngana Yina Joseph Kabila. Et ça pour l'entourage naie. Voilà. Bobimi si garçon va une mauvaise réputation. OK, bino il fallait orienter. Bon mon sait que non on moni tato akenda ki oh. Abeb saki ba salaire ba enseignant. Voilà. Abeb saki ba salaire ba soldat. Abeb saki ba salaire ya ba magistrat. Abeb saki ba salaire ya bato ba médecin. Ya mozo mona oyo okuta pays boy. OK, so to bongisaki ba société na biso ba misala nyonso elaki bien to bongisi ba salaire to lingaki olinga va non a pouvoir voilà. Mais 18 ans on a azubiso a salibiso rien. Mais si qu'on Félix n'a 3 ans oh. Alors ça l'a fait.
la faire fayo kabiso ngai era makamususu nakokolo bilango boyete photos à la biso de la fara na président la posa mbongo ala teza ba papier wa mindele pe fo kabela nga posa ya na ba na kikongo balobi vana ko lutila ya ko kincho boso apesio ay kangyo munoko ko kanga munoko na sasa est-ce que makamungana zo le visa contre ye eza bola munaye a comprendre maga garçon na posa na ko marwa na Congo lobi na tongo to la mugi saki fufu 22 000 beta calcul $11 voilà feti umela nayo ki on a dit ça biso moto colère koute bakisami sanke yo yeba nani angazo conseiller président de la république lelo bimana na tukutuku to lelo pusaka asomba parc moko ya Gaillard ndenge Michael Jackson somba soki 10 hectares so combien osala makambo no tout na kati kuna pourquoi ba conseiller no bazolinga kaka bato mokili ba monango ba filmango ba tiango na ba Facebook ba tabakanda neti biso to bomba makambo te to yebisa ka po ebimi libanda pourquoi ba conseiller za ba biso oyo na kutai na grand frère vieux vandana monde ezana histoire ngo ngara mwana chango vie ozwaki carte électeur na chango voilà na le 10 numéro 34 et papa Kwedi oyaki ko s'enrôler na bonsomme obi ke ezola que déjà signé à bénédiction pour njili mtezo yamba batuto ezo yamba na ba mort chango obi ke batuto ya danser bakundi ba ona chango oui est-ce que bien batuto ya Congo la bino bakundi ba ona chango un an nous premier Tshisekedi grand prêtre des prêtres na cham papa wem cham tabulei man vous comprendre valeur changu te fait bimisa président et bimisi soi-disant muto adiembela kaka na identité bana changu asarole na changu azia adresse ya ludisi et papa Kwedi abimi mwana changu pa abimi président Félix Tshisekedi Tshilombo mwana limete mais siko changu mukoleke bimisa ma président ya mwana changu ezatende Martin Fayulu akosa ke mwana changu te akosa pane wa boulangerie nini ezana changu oyetekila bata changu lipa 100 francs soka lingi changu yozo yokazo lo basus ça doit qui va là ça doit qui va là là voilà comme ça toujours na man mamona ndete zo beta masolo toujours man mamona bato bele ba benga na tolo de la vie surtout ba konza mboka ba osepela ndenge ozoloba parce que ba yebi ki nazolo ba vérité oh ezaki mais il y a des généraux qui souffrent il y a des médecins qui ont vraiment besoin regretter mazana volonté ko sala il y a des enseignants qui ont vraiment boy nous comprendre mais un enseignant vraiment ce honorable boza 500 na parlement ba sénateur baza combien ba provinciaux baza combien so ba kati ba mata ata 4000 na ba seti shaba na ba toka tout ça la salaire ya ba toana équipe politique yaba honorable député national ba kiti na salaire ata ba et pas ba senior ya école na école primaire na ba epi ba kamati ba salaire ba ya ba ministre provincial na ba député provincial national ba président na ba premier ba professeur ba premier CO voilà ba kamati ba salaire ba sénateur ba président ba professeur à université na ba docteur na ba magistrat allez bo kamati siko ba salaire vraiment oyo ba garde corps ya président bazwaka bo kokisi yango na ba soda nyonso na yo tu sous comprendre voilà ce que tu sur la Félix voilà vie komaka vie obimarwa omona malobi na tongo na bata ba veste na ba magistrat ba ko moyembelo nde ba banda oyembela mobutu po père moko boya tangisa kavanda kana na bumbu kuna ayaka pietine kolo wana ngiringiri amoni make
Les 30 vraiment 7 000 $. Président, il y a des enseignants. Oyo ba enseignants qui yo ba misu ba kufate bazo souffrir na ba galère moko. Enseignant ndimia que nous vendre na place à ba koka maza koka te. Un enseignant mais c'est nzangata. Na bi papozo sala nini. Ote na vendre pas moi na moi si abala. Moi bali yango koka. Moi na moi si koka. Mais père aza na place à okende te. Tu vas me renseigner pour comment vendre dans ma classe à Bachik. Nous devons faire passer la distraction. On va préparer les petits garçons na nisafu na batouara na batunabino bakalombo. Hein? Bazo non to préparer 2023. Il faut. On est obligé président de la République. Il faut. Kabila Bomandé est obligé de moi là. On a niveau sakana na président de la République. Bisou ngana zoloba yolusu zoloba. Hein? Félix akoki kolongwa jamais bana poto. Tata na bango makamba lukaki moi na les fois si les sango. OK. Le pays doit être orienté. Allez, mission na bango yango ala na ne kokisa mité. Allez, beaucoup ko diaboliser biso, wazo nyokola biso, wazo sala biso boté. Moutata zonyo ko la bino mission est là qui Fako Kisango. Nous n'avons pas de carte d'identité. Passeport boloba qui sont qui ça $20 et ça n'en aura $200. Plus la démarche. Plus la démarche. Mais bozo kokakoyo qui la peuple na bino mawate parce que vous avez l'esprit de Jésus-Christ là. Oyo existate azala pété. Allez, bon sangani équipe moko boye, bo benda kala bino malédiction nzamba to tala mayo na ndako ozana $50 millions. Peuple moko boye zo zanga cercueil, ezo zanga corbillard, ezo zanga ba médecin ba traiter bango, ba enseigner ba zo souffrir, allez toujours là, ba petit moko ba yena ba couper na bango, bo bimisi budget ya mbongo, bo tie wana. Oh Léopard ngendo beta mondial to bimisi 59 millions. Et puis batango ba zo ba mbongo ngo kaka, ba oyo bazala kaka wana. Yo kati ba petio ba lati ba couper na ba leki ba enseigner na ba tête. Mais si tu vas compter ma chiquite, tu es un professionnel, la bino là, il y a pas pote, mingi va compter ma chiquite. Mais tel année va se passer bon balar pour na Dieu des ballons. Dieu des ballons. Bon, il y a des tina ya ballon là. Sur les anara mutua nani. Sur ba wele la mutua nani entre anglais na ba italien na ba romain. Les anara mutua mutu. Tu rebêtes une mission jour où tu as une question là. Voilà. Parce que Moka Oyo, ce qui va tenir biso tozo loba. Boyoka te tokobando loba ti tata opemi samoli mon abiso. Voilà. Nous sommes obligés l'étape Oyo to yebi ke basali nzambe bango wana nzambe mutayoke la bango pour ba kitsa message pas chef de l'état pas ba peuple. Bazo la biso ke ba ce sont des obsédés sexuels automatiquement sans exception toutes les églises de la République démocratique du Congo doivent être fermées. Voilà. Man mamona tuzana wana obi massa na biso mo bolimbisi azalaka mwana basango awa ba père groupe ba père Cody ba père Gérald massa na azalaka ma enfant intime ya basango ba encadrer basango bike bazonga na bango lelo ko comme appelle ba 50 ans ba 52 ans oki ti lelo azalaka PD oh do basango wana ti babandako linge wana dosi ba banda ko popula petit master na biso na to ba âge mo ti le loi tika la PD Jérôme alors na abotati abo aza PD na to biso aza PD mais a wuti na base ya basango de ba jeune belé ba procha basango ba comment na bango ba vewe siko to banda oye ba nous étions des ignorants dans l'ignorance bazo salo makambo wana. C'est le christianisme. Voilà. Si vous avez une branche na bango, et ça, si vous avez une église de réveil, bango sous bazar danger nango. Bango si vous avez qui pète, bazo salon na basi mabala, na banamike,
Donc, comment moi si bazo bénir moi dans l'église et donc il y a moi il y a pasteur. Et puis après si vous moi na bombo ya pasteur. Donc Nzambe azaya ko tomboka na niveau moko président de la République mboko zo diriger ce qui kotisi opeka na buzoba na toza na buzoba na mibimisa parce que ekezala yo mutu liboso bako tuna tango zwaki baton wana ya pouvoir o diriger ba peuple na ngai opekisa ki makambo ngana lingaka te ba Yesu pa Kabila yo salaki no kaka 3 ans mais totali kaka ozana bassassinat na banini le kana nokuna ba qu'est-ce que pas Joseph Kabila babandi ko tuna ye yo lolendo bando lakisa na mokili oyeba ite oya balakisi moni ba papier otiki ba papier ba chabi longa ba mindele yango yo garda kembe bele bo yo kalisita mu défend atiki biloko kwa marque wana ba Kabila ba otika biloko kwa marque Mobutu atika biloko ni ezo sila na ngote zanga Mobutu ye wana zo wele la terrain na nsele na larba kenda na ngako ya wele la terrain nsele wala aba ndo teka ba mesure na ba bozo sakana boyebite vous êtes dans l'ignorance ya mundele ala tibino veste atio cravate Okomolo ba français. Non, le président n'a pas le droit de parler le français. Na yo kite roi président Ukraine na ba graine na ba guerre roi so ici à l'obi anglais. Yo so yo gam jamais. Ka langue là-bas. Président Azamuluba. Il faut alobaka chinoba. Il partout au tamboula na monde. Tamozolo baka français, vous êtes dans le système. Le Barachilou Baba nous interprète na bango voilà. Là quand face au kufa pona bisopo, so là tu face au kufa pona makamba muzoba, ya ba jalousie mo ba failu, ba kabila, ba bemba banani. Wana kufinoka na kingele bungi. Na momo bazolo kaliwana yo. Ngala lobaki oya. Oye. So il va prophète alléluia wala ndazo betela ngotolo. Ngala lobaki président ko ya, pe aye, nzambe na kasalaka. Ayo, est-ce que ngala lobi yango nazo kumisa nzambe na. Kimbangu na kukumisa na makamni lié mutazalaka zalaka. Voilà. Il faut bomber la biso biso que koufité vous êtes aussi dans dedans. Voilà. Ozana kata système. So bombi yango te vie. Voilà un problème spirituel. Bazo ko dénigrer valeur na yo na miso nzambe parce qu'ils sont en train de commettre des adultères na ba femme d'autrui. Man maman na lobaki lobo moko basi a poto mingi bazoya na ki bazo bebisa ba gêne. Mais tout le temps ba commentaire voire même ba appel. Ma maman mo bazo benga biso ko ba finga yo man maman na balobi ke diamba ndi mtezo lobiso biloko wana. Et pourquoi être touché Karabang? Et puis même dans les commentaires, dans le la vie des années, monsieur tout ça, qui nous a fini, il y a un peu de choses. On va pas pour nous. Moutou a eu un passé. Na secret au babimisi. C'est Gaza na katia mabe wana. Na mona ba komba maman ngoza inetili na tanga ba kombo na bango. Nga jamais na manquer maman Africa. Neti batu na bango wana te bolimbo changa neti na manke ba mama Afrika. Majorité batu batindela ngambo na poto na vivre na ona kisasa. Eza bana basi. Est-ce que nature na nga nature ko manke mama Afrika? Am Rastaman. Na lobby pourquoi bolinganga ka so ina zo finga? Nazolo ba mabe ya gouvernement. So nazolo ba mabe ya l'église ndenge mboka zo tambola bientôt linga na toucher point mo on ngala monike salami olinga ngate pourquoi c'est que yom to yaka mene wende ngwala to boy ko tanga ka komba kombo na bino ba so mi balé au milieu na bino ba comprendre que bozala na sida bonda otika ngona kini et puis oyaka kini papa ngaza bien informé na ba bureau partout kombo no déjà sina tout naki bozala no land oyaka kini pamba donc yonde mutoza maladi wana ma yango siliki pozo yako baby ça tanga la zolo bakeza na bana basi misusu eza yote voilà bazali auti poto aye azolinga mibali ndenge ba garçon ba uta poto balinga kabasi ye moko azolinga. Et puis soupçonne pe bimi a serwa na bimaki na intel serwa na mikolo bazana jo auta matadi wana bazola na kota kingo wana jo ngope ya matadi wana ndira za la bana ba chance ba mumia marque
mais sans gaï ba momiango ayaki na système bon à santé petite n'a parlé momia zonga mikili mais moi si na ça va bota ba sala ki ba test et tout ba que découvrir moi c'est la sida Vani tu comprends la ce qui te y place mon aïe to zone aller atia yé moi mais yo comment o tchaba o dira o ti alo bela biso vérité na Nicolas Costa aïe biso abia man petit moi utani kili abomanga alimaka ndengo wana balobango te na poto mibali yo balavaka bien baza balactacide bawomba na bino soki nini yombia badetole banini eza kuna alave na baignoire vraiment yozosakana na mwana poto ale yo momi ya poto oyo kosukutela na biso bato tolavaka na bakantine na kikozi te ozala quelque chose tikoloba bapamba wana di mwana kini na mwana poto baza différent man le banga na njili awa bango mo ba jeune misusu balingana bango bongisa ba mapango na bango te a préféré akomela no berge to bete pardon s'il vous plaît to bete no mo lisolo mo mena ngana tuno na émission bon ngata on ya kanjili awa na mona ka penza par rapport ya lisolo na okela bana njila ndi na mona ka njili et correspondara te bolimbi sara na mona pena njili moi bien te par rapport ya kombo njili sala ba mapango mingi eza awa eza ka bongo non clôturé banzela kitoko to mona banda oka ya kala mais bana njili to ba mikumi sara na bilamba balata ko mo mto lata wala silamba mo oh il y a $2500. Siko pourquoi il arrivera bon contradiction ana oso melamba cher makasi mais pas na bino moko mystique omoni komi na Kasavu toboyite njili bamapango na biso a mingi eza neti ozomona kaka neti ndenge wana baza na bato na poto voilà belé eza mpe na bagarso misu ya njili atinda bakar na mbongo clôture ya lopango na ya toilette balia sere moko ngali fona bandokende chini bopesaka yanga mais tala namuta poto alembi bozalaka ndenge wana bozanga bawese bozanga baclôture na ndofandaka no te tokondanaka nanu te nayebi komoni yango poto otambola no na njili omoni tokondanaka te man baparise bele bafasha omoni ngande na oloba no boye nasombelaka bato bamapangu sombela bato baterrain nazwi mpe mikanda natongi mpe ndako nazongisili mpe moto mikanda na ye mambongo na ye me bandeko na ye bazali pourquoi bapesinga confiance po bamoni ke ntango nasalaki ya Benjamin esimbaki nasali ya Jason Tiaka esimbi nasali ya Papa Kadima esimbi nasali ya Kalonji esimbi nasali ya Koko Seruti esimbi nasali ya Koko Bakemba esimbi nasali ya Vena Nzamale Konzo esimbi nasali ya Steve Pena Yangala esimbi ba on peut ba témoigner ba massa na bango bazana circuit na bango bazolo ba lukina so mama mona voilà mama mona na teremo na fona bando tonga ngwa betela ba brick bani amoni peke makambo ane sali ya oyebisa muninga te mais na famille na ye moko nano ba bebisi azasu na confiance ata ya mwana bakanga malu pango na banga sa ila rien photo ye ba ozo sa confiance na bana poto après pourquoi bana njili basomba bilamba cher voilà c'est tout yango parce que tout tchaka bana njili te bate bele bareniaka na poto kuna ya bafirenze bana kimbantseke voilà po tomichaka ka njili mais bana kimbantseke ba première bato oyo fuma baza fuma ke sali ba vient na ngatu ya kimba voilà et ça histoire vraie tant que tu es makamba bangando bang crocodile banini eza bana kimbantseke ba good father bana kimbantseke na balabala matondo eza tene pona za njilwa na lo bagenjili muteza le premier te kimbantseke muteza le premier bango tele machu yango na benga batu suba yuma bango tele masu ko ba mona ke aso to to bisanete bana kimbantseke neti to za ko mikitisa to la ta image njili complet ok va salaire bakamela njili mupepe mais c'est totali ba vient na ba samarmatol bana kimbantseka danser ba moto ba to moto nyankosha moto nyo
Doucouré ba vieux Doucouré ba americano bana kimbanzeke ba Kiampila ba Bona Kiampila ba Yves Makambu ozolana ba Socrate Mayinga bana kimbanzeke ce bana njili peta on ba ko sutuka ba ko pe faut ba no moni sa forme et comme qui n'est guerre voilà mais tisuka nango te ko sala ngo kezala tiango mais kasavubu wana ozomona kasavubu meuble belé ozomona kuna ya bana njili ba Simplice Aundu bana mapango kuna ba ona ba Narcisse Beyoko ba viena nga Fracas voilà ba Yves Makambu ba Jackie Sono bana njili belé ba Neves ba itonga na baona kasavu ba tonga na baona kasavu ba immeuble ono mona kana ba Inja ba kanda ba kuta ba Inde 3 moko ezona ya kano ya Simplice Aundu voilà mais mutaye ko battre record ezaka Emamila Yves Maniatiango mana gombe na bango kuna ndaya 5 niveau mwana mukongo et ça dit bien il faut encourager mutu et ça dit bien mais mwana njili ya wana balobi ko tongeza kaka teke faut tongana para bino so ba bebisa mutu asomane na bandana ko mako tongana ne tous ces boys OK tongana ye base bele bazo tongana bango ba c'est la réalité ça la bona bongo pona bongo nde yango réalité ça que ba famille na biso ba mona kaka neti bande ko na biso ba banda ko lokota mbongo kuna e bonga mona famille na biso si bien ya poto ya o le kasu muntu ayo sala effort ba frère na ba kende poto bobo na bi to boya te misuku ba koma bazonga misuku pe ba mbongo ngala dia si bien ya poto ya frère na ngana poani billet ya Aeroflot billet ya Lufthansa billet ya Itea billet ya Taga na Angola boy no poto ko boya te berero zomona neti mutu wana zo lokota mbongo voilà atindi bino 5 car erimo sala clôture bosalité boselibe ya akita d'avion ya akiti na avion bozo bateka ko tourna voilà bon ça zablé ya bodoyer ya bodoyer kiti na aéroport azotala njina wala oh petit na ngai to viena po ya bodoyer za mokolo voilà mais azotala famille ye o ye kokuta na ba petite sœur na ye na ba petit frère na ye les bateaux la tindela bango de IAS ndeni ba 4 kombi na mbongo na maboko ya badwani banini babongisa lupango ndeni bazabu mon frère je te dis la vérité muta poto a bandi kolela na aéroport atuna ba me poni ba santé na bineza boy voilà babe ote bisoka kini ka boy mais ate kutu kina ngo boy oh nani oh Johnny opera legite oh Johnny oh mutala ndanga yo ngaka sapera legite donc tellement yo mo bebisa biloko batindela bino organizango comme keluka pendant des années ya pas préparé ya voilà na kacha kara izala na ngwa ta musupe ba conjecture mboka bozo ya Adranjil quartier neuf bon ba kota na avenue Tamusi aso ya avenue mo na kana jazo tuna wapi chez biso oh mais c'est un faux qu'on a le bas bokata pour bosser la parler mon gars bosser net magasin pour se faire mer oh tobet sara ba brique déjà côté avant ya do comprendre te mère pas bimie moi na nga ba yamba ni bodo mais mère atala oui mama biloko tout la tinda bani atali décar mo we vanda na ba brique babi masengole sangrier bon mon na ma kambu grand prêtre de sangrier moi la poto elle est là oh père moi la ngambo wana bien mila ya lobité vie oh les la nini ko problème ni abi position na kokuta bango moyete de ias 3 kombi seri ba combien banda ko yawa na 7000 ezalaka ba 7000 francs ba seri ba francs français histoire vraie donc metani jo wana neti malaria quoi so comprendre na ko laver wapi mutu badala teki peignoir ato comprendre te na ko sokola wapi aleta na tinda makambo wana nyonso envoûtement
soifé d'argent, soifé de pouvoir dans la famille. Nga na diriger, nga dem na diriger. Wala musubo diriger total la d'autres le banabino souité ya za la pour la détruire. Voilà. Mais ça va yeba mutu wana passe ya mona ki boye bien au terre. Allez mutu wana a chance azongi poto. Parce qu'on a kana mo ezane. Na kana nga ezaki grand frère atindelenga mbongo na kende poto na zumbongo na wana au débris na. Voilà. Il est là na débris na. Tout est proclamé. Ya na batu musufu ba kende ba poto na ba 70 ans. Père ba Jacques di mwana kenda poto na âge. Tanti ndo na mère ba vie na nga jore mambo sali vie na nga jore mambo na mama alidi. Akendi poto na ba 80 ans. Nous nous avons comme on a comment déclarer Nzizi Sakidi Nzizi Obi Nzizi Malili il faut quoi un putu qu'ils ont un putu qu'ils ont un putu bazongi sa ya zonga na abina uto mona banga na solo na zongi na nga ba mère belé ba quartier na so bazoke ba mama matomina baki ba poto na kimukolo mama Luemba ba eko zoye na mwana ne Aimé Luemba ba sine ma Richard aye mama na memona poto na mona bakoko aboyi Guy Luemba ye na memona poto te aboyi nani Aimé Luemba soye mama na memona Londres mona bakoko tenga no kende ba poto wana te merati azom simoni mo panzamba kenda poto aboya baza pe na petit frère na mo Joël Luemba yuti mama poto ko yele mama poto na bino wana te. Ok non moi et puis ba âge biso to komi na ba bonga mo pe ya ba poto le ba muneti ngalo bana ndo beta ndule na beti ndule na zongi na ona ke ne poto na ba ndo ka mukanda na sala na ba âge yo ma na zo rêver. Voilà. Alors man maman na to komi na suka na ibite yo linga ko remercier ba tuté to ko suksa na liloba te ezana be mission il faut te remercier ba ezana mission mususugi va eleki te remercier ba tuté. OK il y a lelo faut ko remercier il y a lelo faut remercier. Voilà. Na remercier na liboso mfumu kimbangu ndenge azongisi président de la République na mboka oyo na makasi nyonso. Voilà. Maman na bango mama Marthe bosa l'effort bato bazana contact na mama Marthe bayebisa bola kisaka yebe mission nanga parfois yemta kutsa na président de la République nazana makamba oyebisa président de la République na yebike bato wana nyonso baza pembe na président bayebike mutu ya ye so ba kuntani kaka na yayo biso misu babulo kesi président za conseiller conseil, au conseil spirituel du conseil bah soif d'argent président faut la prudent aux la tribune yo ezana kati ya République démocratique du Congo. Voilà c'est rabino na fayulo mona ki batabando no misu ba kumutake baluba batu ya ba innocent batu mingi baza pembe no bazo moni sote ke na ba cité tozana ba famille baluba bazana bango ba innocent et communauté o baluba bazo nyokola biso sani passion yo kabila yeko moni sabiso pour le Félix ça doit pouvoir na 3 ans bolo baké yé mutazoni yo kola biso congolais oza wapi toujours ko pe sa président chance té maboko té tous à l'esprit moko ya bangele bungi té président na biso fatia moi dictature na pays yo hein comment général ka son apekisi loko et continuer général il y a République il y a ville de Kinshasa arabique et d'église et Gogo Sala Makate et continuer parce que les soldats sont mal payés soldats ont 4h du matin de tambla na balabala kanga ba pasteur ba beta ba maboko tongo dérange ba to ba pongi ana tawana te pas oza un officier oza 165 000 francs congolais est-ce que wana meza ko sakana na soldat ya mboka na ngai tondeni un officier supérieur à 165 000 francs congolais. Bon, ça n'a pas ça, soda. Bon, ça n'a soda dans le sondé, combat mendiant. Un soldat de la République démocratique du Congo, là où on coule des diamants, des miel, des coltons, des cuivres, des zinc, des uranium, de manganèse, de l'or, tout. Nabasi Goutourous. Tala soda, ndenga zo souffrir. Tala enseignant, ndenga zo souffrir. Tala infirmière. Voilà. Oh bah yamba biso yaba première soin. C'est pour cela mon premier président mon que ndenga beli bosona kepa ba mindelete. Infirmière na no yabiso na noana. Bazana ba salaire bien té.
suna bandi na bango tongo la moswa na baseke na la malaria te bango nya y'a pas qui m'arrête. Mais maintenant arrangez maintenant votre pays. Tout le monde a tout le monde va se doit mon hôpital mon ya Gaïa. Et puis boulot qui est chaud. Et qui est chaud hôpital Sydney. Yo mon président doit y avoir la survette. Ba place vous de gros tambour là ba moto ya voilà. Ba mon président le moi à l'hôpital mo Gaïa ba tonga. Na moto. Tous à la fière à ce tonga la biso playa na moto. Mais yo to tonga rien. Au tableau la moto. Mais maintenant content de tableau, maintenant la balance perd. Quand on va coller les alliés, bon tika président ou distraire président de la République. Boutou et Kotana kaka. Objectif il y a Tata Nzamba pour tout les pour la réalisation ya Congo tout écarté ba makambo nyonso il faut que le président doit être toujours béni na katia mabe c'est toujours maudit président il y a toujours ça la maudit tout changer langage na biso tout changer langage c'est notre chef akoyo que la biso kaka parce que vous comprenez que tout le monde est sur le président à Salango Yekeko a même on sous la banganga ba voter président il y a ça la premier la président ah il y a moi ce président de nous avons première chose na makambo toujours mona et où tu pas nzambe qui t'a pas ba prophète na biso soit déjà ba prophète soko tiki bango kaka ba et d'Arabie soit déjà bazo sambela ba petit on a mike bravo vienanga Kofi Olomide Mopao Songambeli vieux Makamboloba Otalaranga yango loba on dit que vieux Oloba qui Maï Kalamba za pire petit nanga palais na tala émission pire petit nanga masolo ya palais que tu ya masolo nini vieux mbiye pire petit na yo après on va le sous ah batwana va ici bango so bakoti lo la ngane na otika les appareils confiance à maïli ayebi pourquoi le bande to ayebi bizale ya batwana azolo bango na ba parabole ko bango côté na bango wana baza danze na kufundana na ba parquet ndabe na lo bango mabe na bango bafundana na parquet jour wana na yemo procureur lo ba mutu azana avocat mais Makambalobi a la raison, mais comme si on a dit qu'il s'occupe $20 000, à Kendega place au Tchakabatu, tu retales, allez, yo mokotango zo keina on anda pour moi on a liboso kufi. Toi. Na butu ba biso moni mutu ana kangaki ato libérer des sous ba odi. La mugi momino to. Bato bazo batelanga bato bazo tindanga ya loba makambo baza bato mokili ote bisimbi bien vita bien finda bien toto munu mwana ne tsaku ne vunda dia vunda sala vunda ancêtre na biso corne bakunda ngona Vatican azalaki guerrier je suis un mata de ngidinga nana crainte président ya les publics ya biso koza chrétien so kanga l'église te nzamba ko juger yo na mabe oyo bazosala na kati ya mboko voilà pour so okangi bango tu otiki Philadelphie baloba ke président za muta Philadelphie na ba Philadelphie kanga nana to vanda jusqu'à nouvel ordre OK ordre ngo pe jusqu'à nouvel ordre rezatende ke ya 2 ans 3 ans te vanda na wana 18 ans Kabila salaki totala so ko sala la obule nan 18 ans bako ya longolo te yekuta ye 18 ans ale bino obundi 37 ans osala 5 ans na pouvoir ya makamuni to yebi makambo ko sala nginda na me aider biso voilà ba petit na yo génération na OK man mamona to clôturer pambote na pesi mbote le Steve Pena yangala na pesi mbote na master nanga jinto ya Maître Ngoma Solubaka na pesi mbote na ba master nanga na London Malela de London Koko Bakemba na pesi mbote na Ladi Miyembi na pesi mbote na Selezino batela bana bien bana bazokola. Instruisez vos enfants selon la parole de Jah Rastafari.
napesi mbote na bamasta na nga nazanga kopesa mbote te puis bamasta ngo mpe napesa bambote batindela na boye kaka arrière mais telema tokola place moko do bakombola ngo ya kaka batuse bwes aya wana ki namoni nga na dei atiengaka mosapi tokomonana amonana pete tina yo kazonga na poto voilà parapolo confirmé yo 10 chiffres ezangaka te napesi mbote na koko bera bakoko misu na staff na nga na Pointe Noire staff Mofar staff man mamona eza blague te boza premier staff na Afrique bosali man mamona fan club na Pointe Noire staff Mofar ingénieur donc na mémoriser ka bakombo na bino bo regretter nango te ekepesa makaka bon napesi mbote na masa na nga Nicolas Coste vraiment bozwa pe bambote yango lelo mama Mpezo pesi mbote na mama Janine na pesi mbote na Hélène Mansanga pesi na mbote na Léa Moseka na pesi mbote na Ledema Pasa Arit na mère na bango na pesi mbote na Balianga ndo tout Bile Koki pemena Papi Gen masolo wana lobaki ekoma donc bambote eza na bato ebele bamission eza ebele tokontinue kopesa kaka bambote voilà napesi mbote lisusu na bavie na ngai oyo bayebi ekole elilanga bayebi message o age nini nabandelaki yango vie na nga Jacques Dimwana Aide Shungu vie na nga marketing vie na nga Gushi Kimbondo vie na nga Gordon ile vie na nga Davoli Kiala na yokaki nzembo ezavema bien mais lingo sala baterme moko ezaki contre système oyo ezoleka yo oza na poto apesi mbote na master na nga Mikensi Bayaka Kanta Yalala donc bambote na bino ekomela bino nde ganka uti olobaka njili bilamba bolemba yango te bolemba pe te mais bolataka bino moko te boboaka pe koto mpona man mamona azalaka toujours propre mbote na rasta nkosi mbote na rasta Kiss Dog mbote na Jasala mbote na Mambo restaurant Mambo na mbisi wana toliaki na mbinza wana fo restaurant moko esala makote oyo mbota tro na vie na ngasha na peko bambote donc na démission siko na bando invoquer vraiment bakomba batu vie na nga jo elela ba vie na nga tout donc c'est nécessaire bambote na po bozolanda nga pe quand même bambote fait comme voilà. Merci beaucoup. Merci Nabino Nyoso Bozaki, branché partout dans le monde pour Nakolanda et Codi par Konga, Izoé Mato pour le sénateur à vie de la presse, n'a présenté pour Nabino, Negeto Solarana, Man Mamouna. En tout cas, pour s'abonner, Mini, Awawa, Natolo de la vie, Makambo. Tout ça toujours, donc, pour soutenir le monsieur, vous savez bien, Nez alara toujours, pour payer sa papigen, ma beaucoup pour Kepoto, Makambo Indara toujours. Alors, tout le monde. Ce qui est pour l'église. Et kangama batiana ba commentaire voilà pour ba commentaire wana ya on te permettre biso to répondre bango na ba question so boli o baza pour l'église et kangama bo commenter donc kitoko vraiment to le bela l'homme pris d'envoi le mal de loin Tolier Bango. Feu